ce que il crée pas à lesbienne à ça comme camboyo inga ijambe pusanga boyete bakotela ka yo una kokakate na lela yo na krakayo ene muno yela pari yola la kaipalanga wana grâce mbizi bolo kutako ngaki ndo alinganga na pasa vita bona ya poto mbongo ni na sala ngabana senga ngamai kutasomele bute ya mai kinjo kala mbongo nini wema tambongo alingo tekeni kinjo chéri na yeko ngala boya na zonga ndako moto ne moko benga ngo ya njoka ko kolala te yaka na hotel ngabi no ngasa makamwana te kilisi bien na Afrique aye makam na loba na poto na brasa aye bien pion azaki na hotel moko na poto wana kana goudron wana aye pion ana moso mabende wana kitoko tembe bo mabako tamona mabe akitoko tamuketa ke bako tokuta na brasa na tinda moto beaucoup de poto za mabe na brasa ngo takesi njona alo loka koko azongo suna plateau azongo suna plateau no zongi sa yepena ndenge pa na yebi njoto na azongo suna kichwana bosala yenda la tipo na kasi yini la ulala ti sala wata mabe wata fatiko atuvanda ta wata desme na pamba njoa na kukufa na zolala te wala grâce mbizi olela bolingo pa njoa bolingo tozana visa Schengen ozana Schengen oko kima no pe watu yemo tuwa wangana okoka te njoka pali na kofi bakaboni te ngadi na vanja ya bimosa kofi za kalia Cindy aza chanteuse na biso ngoko febe sanga bisa mbrasanga na mona balobela ngo boete faut balobela ngo pe ayamba Miss Koulibaly ayambi Patricia Moja to ba momi no batika Cindy kama Cindy mo sa kofi olomideta mo sa kofi mbeza kalia o kimomba eyebi et puis divorce ya internet comment faire mon divorce ya internet ce que maman li ne ba sa divorce ce que maman li babeni na jupo ko fana na Kinshasa ba tribunal ba keite ba juge ba zate kaka po mari lo rataki po mutobo ya tchaki. Fondation Alidor Massamba, merci. Excellence Yves Bonkolo, Maman Audrey. Consti Eka Elisa Thierry Flandroit Blanchi Kiboko. Arrêtez de pia Yokelanga Eloko Oyo Restaurant Business Class VIP Bruxelles. Restaurant Business Class VIP. Ouais, allez na cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles. Yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. La honoré dans l'émission. Africa LNG TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes.
Africa Elengi TV, la magie de l'info. Chers amis internautes, bonjour et bonsoir, bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra, n'est-ce pas, de l'heure à laquelle vous allez capter cette émission. Dans ce plateau en provision, comme vous remarquez, c'est un plateau très spécialement où nous recevrons Kissinjora qui est déjà à ma droite, à ma gauche il y a des blaisons de l'autre côté. Nous avons Kidoka, Landry Kidoka. Olomide. Landry Kidoka Olomide, beaucoup d'avoir Kissinjora. Vous remarquez déjà, tous ensemble. Merci à toutes les personnes branchées, connectées, scotchées en ce net moment. Un grand merci à Patience Mukendi Longja, ma femme Matatou, n'a pas sur un beau télé. Merci à Daniel Chandou, les Chinois congolais. Bon dimanche à toi. Et puis Mamie Miline Zemba, bon dimanche également. Bon dimanche à Marcelo Dioufnoa, grand frère propre, et à Arla, la mère de jumeaux, en direct d'Irlande. On a souhaité bien un bon dimanche, que l'Éternel vous bénisse. Également à Jean Ibikouki, les Boas de Bruxelles, sans oublier Oscar Marie, tous les millionnaires en kilote. Jean Ibikouki, Pesselangan Bambo Tebele. Et pas mère ma Sylvie Bakaji. Bon dimanche à vous et Bozar Malam. Je suis avec Kissinjora, Richard Tessa Fungo la Biso. Tu es bon invité dans mon collègue. Kissinjora accompagné de Landry Kidoka, Olomide et puis tu as des blaisons bakunga moyembi mama pengwi muta composant muta imba kitoko ba mélodie na boyo kaka. Il y a Mama Pengwi Venjura. Bonjour. Ouais, bonjour mignon, hein, bonjour Shadrach, le pas na moni pardon. Et ben on veut changer kadima. Na trésorier lunga. Ingénieur, tu es ministre. Il y a une prière au Kenya. Prière. On respecte l'église. Prière, maintenant. On respecte Nzambe. Prière, il faut que nous. En tout cas, bon dimanche, na vie, il faut que Nzambe azalaka. Très bien. Il faut, Nabine, pas na verbe falloir. Il faut que Nzambe azalaka. Très bien. Un jour, vous êtes intelligent. Le jour. Falloir. Oui, obligatoire, il faut que Nzambe azalaka. Et le bon, on le bat. Tant que tu l'as, tu bateau, tu es là. Mais tant que tu l'as moukaka, et ça va casser un colo. Très bien. Yem talam sarabiso. Tant que tu l'as là, tu l'as baka, tu es là. Mais tant que tu l'as moukaka, et ça va casser un colo. Très bien. Moutounio se fait bakenza mazali. Si. Je l'ai été 2 heures du temps, 3 heures du temps, 1 heure du temps. Journée dans les kende messe, kende église, kende partout, bima kota. Wazana et pas prophète de kende ko sambela. Pour nous tous ça nzambe muta protéger biso. Très important. Na mbo kana bloka bilombale. Nzambe muta protéger biso. Là c'est le romoko. Ya kola muka. Suka na miracle nzamba sala biso. Blagité. Kola muka. Mama na miracle nzamba sala biso na biso. Pour na sere maki action na vani biso akela. Kidoka. Na kela là. Mais tant on a la mukaka et ça la kan kolo. O faire le bi kolo kumbama kolo kumbama yango na njema ko beta lelo mwasi ozolamba to boite dimanche à lelo uteta musique adoration musique en kolo très important musique ko basela nzambe kitoko zoyoka et mon mutu ke saka le dimanche na komisa kolo ya nzambe muta protéger biso très bien muta mokilité depuis na nzimela nkolo na biki nzamba ça voilà. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que message moins captivant et puis message moins important. Message moins important. Ok, c'est un jour où tu connais ça. Biso, mon collègue est un collègue oyo. Vraiment, il faut que nous ayons Sanzambe. Abattre les biso semaine mobima. Apesi biso pema. Apesi biso vie. Tozimbongo, tolier, tomeli. Bien surtout ana ezali. Ba grâce nae. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Mais avant tout, Tomegano Banda qui se joue à Koffi Olomide va se produire dans le stade. Viens comme il est dans le stade. Ouais. On va gagner ma casse. Bon, mon Koffi, un musicien où il trop dans le monde de la musique. Il est Rwanda sa beta na Zimbabwe, beta na Gawa, stade. Bon, on a Cameroun, on a moins quartier là. Beta na Kenya, beta partout. Il y a le 29 août à Botswana. Avant Botswana, on a un concert à Namibia. Donc, il y a un programme directeur national. Edi Diora, papa na Galia. Edi Diora na Jalumbanga. Basala groupe à Sika. Basala groupe à Sika. Et bien, que soit continue à groupe à Nokende. Parce que, quand on fait ça, il y a chanteur, il y a plus de 20. Il y a des gens qui ont Yoka Kande Mouto Zakate.
à sa rotation. La rotation, Moutounio surtout, assez important. Dans le mouvement, ça comme ça, bien. Tanzania, bata Tanzania, Bazali, bata Nairobi, Bazali, bata Poto, Bazali, bata Brazza, Bazali. Donc, il y a mon gamin qui te met à Mike. Afrique, mon mesa Kofi Olomide. Afrique, mon bima Kofi Olomide. Bah, mais c'est belé. Bah, en Afrique, pour la Kofi Olomide. Et puis, mais c'est mon côté. Na Congo, avec en Afrique, le quoi Kofi. Donc, il y a 43 ans de succès. Afrique, il y a Kofi. On a mon Tanzania, on a tout ça. Ok. Bah, mais c'est que tu es Tanzania, qui ont été. Eh, bah, monsieur, ça va Willery. Et pas DJ CDD. Bah, tu es dans Mwasuma, Monica, y est avec la musique. La musique ne fait que les bandes, mais on a séparé la musique dans l'aéroport à Tanzanie. Maman Pengu, bah, il L'aéroport. bah, il y a Tanzanie, bah, Balingala. Oh, bah, ça, on est aéroport. Ma Charlotte Mbanga. Charlotte Mbanga, Maman Pengu. Voilà, très bien. Et alors, ce qui vient de jour, là, on va se centraliser, tout qui est un moment direct. On va faire la moche en haut. Qui dérange, qui fait la toile. Initiative, il y a des femmes mariées. Ils se sont très fâchés. Pour un acte, il y a bisous au vieux à Pesaki, na Cindy le cœur. Et puis, c'est pelité comment Cindy a ébillé. Maman Lia Azali Mwasi, il y a Kofi Olomide, mais il y a l'Inika Kota na Kariwana, Alinka Sa Net Mosinjo, et puis parfois, activez ça la salon, femme mariée, et ils ont honoré Maman Lia. Cela te revient à dire quoi? En tout cas, merci beaucoup, Shadrach. Nana Sengote Nana Kanda. Eliane Nitu, Ozo Sabe Michona, Aza mobile ni 15. Aza ndi kwa mobile nanga propre. Bana tata moko. Ba mare nyoso tu, o ba Sabe Michona mare nyoso tu. Yaya. Na foyena ba makamza kate. Balo ba kama ba on te ka via Kofi. Makami bena bango basala kanga na ba mare nyoso na monaki na oba tia ba commentaire surtout ba mare boy na bobo telemeni sindi ngako fa besanga bisa mbrasanga na mona balobela ngo boete. OK. Faut balobela ngo pe. Ayamba Miss Koulibaly, ayambi Patisa Moja to ba momi. Ozo comprendre. Respect za na Kofi Olomide as artiste munene. Eliane Nitu ozo la nanga so tono lingaka Mama Lia okosaka be mission ndenge wana ti. Poli na Kofi bakabonita. Ngaji na vanja na bi mosa Kofi za kalia. OK. Cindy Aza chanteuse na biso. Ayembaka très bien, à côté de mouvement, ayaka studio, ayena mon frère Seba Ker na Osho Samsa na kitoko. Vous comprenez? Très bien. Asa comme ça na kitoko munyo sayebi. Na banje maman Lia ba Ker Cindy ayemba ngo. Vous comprenez? Ba respecter pe chanteuse na biso. Ngama ona lo banga ki Sinjora, ba respecter chanteuse na biso. Ba respecter Cindy. Ba respecter. Asa chanteuse na biso tozaka na ye. Omoni mutu nyoso azaka na longi ya kala, lelo longi ya ezate. Biso tu tozaka bilongo bakala tanto okola. Lelo longi ya ezate boko sa Cindy omona kaka. Cindy omona kaka Cindy akala wana. Tanga zo kola zema mwana mkie. Azipo Cindy ba 29 Cindy mwana mkie. Tanga mona mo musique 17 ans boyena boye. Bozo mona ye, bozo mona lokola Cindy bozo mona kala. Belle femme. Non. Moutou aye Nabia. Ayembi bien. Mamna bisabino ayembi ma otanga simbaki tia danser. Tia bien chanter. Moi biso litam esali nini. Ba femme mariée wana mibali na bango. Nabi mibali na bango. Bazwaka basiti. Basa no be miso mibali na bango. Ba femme mariée na moi ki basaki groupe na bango wana. No batika syndicat mais Cindy moi ça Kofi Olomide ta. Moi ça confirme des akali ya mukimomba eyebi mona tie baba kalisi bango ba kabola ali na Kofi mama ali atiki Kofi na ye divorce internet et puis divorce il y a internet et problème fala mon divorce il y a internet ce que mama ali ne ba sal divorce ce que mama ali ba benyi na jupo ko fa na Kinshasa ba tribunal ba keite ba juge ba zate kaka po mari lo achaki po mutobo achaki donc di problème fala mon divorce internet. Divorce internet. Basi na bango ba ka Kinshasa akindumba basa poto basa abso to mona ngwa ba problème na bana ba me ba lobela ngote mibela wapi kuna ba so basi na Kinshasa ba lobela ngote tina mo bene basa na Paris na Belgique azumo sumsuna na Londres ayenyi na Paris na ba lobela ngote taka bongo basa bo papa ngana ebi ngaza na basa poto afia poto ba masala nga OK ebe na monaka ayepe awa alongoli baki abeta na ye mo ba ne pa yebi. Mais bah c'est là on réunion dans le groupe bah c'est là kaka Cindy non boutique Cindy calme
aza chanteuse na biso ngana ndinga ke makasa yembaka kitoko asalaka mosala na biso kitoko. Est-ce qu'ils ont joué double rôle? Ana double rôle double rôle obi nini double rôle nini femme au foyer et puis chanteuse en même temps chanteuse mais bino bobeta masolo bozanga na kofi tanga nazanga na kofi nazanga na sindi na voyage na bango oso ko tika kofi ko pardon tika kofi pardon boko sa mission bango ba femme mari mibela bango ba sa mamba somo po mobali basala bino bongo babota bino pour la moi c'est mon côté bino est normal batika kofi pardon. Mais il y a jamais eu filmé sans fait parce que comme on a maman Eliane makamebele le kaka ya bango ba foyer na bango petit nga apparition na maman bina fila yembi awa moto nyonso aza na problème ya love petit abulaki c'est la première fois na c'est pendant nzemba bina file moto nyonso tu na bolingo na ana problème à love yo nga pe na osela ngo nzemba donc via un problème à love Viete. Tant obi ke mutunyo sala. Na be mutunyo sala mais libani matete zanga ate. OK. Libala nyoso matete zanga ka. Libala nyoso ba problème ezalaka. Ata yo no sala ko sa copine pour na problème. Na kosi. De beso ba ko sa ba problème. Ozo comprend. Na betelo boya de blessure. La vie La vie so bukwele ki mwana de blessure za ki maladi. Siko na bengi aolemba na bengi mo sa de blessure. Nedi sandi mwana soki toko Jimmy lela pa uji mwana Jimmy abondumba tata tijora oh ba mibali yana normal bongo très bien donc batika sindi le cœur calme asaka msana est très bien lelo kaka mama lia azaka wana bika sindi ayembaka kaka leo na 2022 kuma ba problème mo ba makampa pa nyoso tu wana mbanda nanga Eliane ni tunde azoluka mama sabi mission na olamba pardon osaka ba mission na kolamba kito to mwana lia bozo lia kito yo ka ndoko sa mère na mission bolia ka pour ngolo bisa mère olo batama ele kolekao avocat a danger moi ça m'a yela bo ne peut confier le militaire bo mundele papa ne français abo ya kofi na été au bal na yé il fait 7 ans bavandi babota bana bango baza bien parce que na likama to moni pe Diddy Stone a retiré Instagram a bloqué dans Instagram yemaka makamna parfois ba message ezo eloko ezate parce que toi bili kama kofi olo media mukeza raté oui ça c'est vrai mais il a affecté moi na kisinjora yozo kanisa bon na susu ya kanina makamna mususu eza yino kanisa soki Diddy akangi yino kanisa mususu ana ba problème na epe ya ba problème epe ya ba love na ye esenga kanga na ye pour ça kola comme jeune fille love na nani Denis le santé Diddy sala mo bi na so ke wana telo kuta tia ba koma le kuta apena question na tribu ngo na kidoka tika makambwana olanda kyango nani wana Denis sabia Diddy sala mo bi mada dabso ye nanu avant ko na terrain ya Diddy Stone akota vie privée mwana ya Diddy Stone wana a mwana pa na ye et quand il faut avoir on cherche à mon ya sonda na matete mono wapi mono ya sonda na matete le mo kilimba moni mona on faut mon ba commentaire ba dans l'émission ba bia to comprendre que pasteur ba dim to pesaka ye et ça ba fanti asoma ngo bilamba et dire OK atika Diddy Stone calme Diddy Stone la camarade na été Diddy Stone la yibi to taïté Diddy Stone na monete na vieta mala moto Diddy Stone na Paris so ayi vacances sawa avant on anda kuna bango tia ozonga poto ye pour qu'il na poto te aïe qui n'a pas tout à fait Diddy Stone pas ébiété atika comment Diddy Stone atika abeta masolo ya vie na ye aluka solution luka tampon ou tampon elongi atika Diddy Stone calme pour ça ba émission ba ke parquet zali to moni osali ba émission belé osali ye moko asa ba plainte bona parquet kenda ye moko de ne sa zone 1000 plaintes o to bom o pa ba vidéo zali OK ye muta ya base loka sur internet to funa muta zalaka ya écoute ya somme de ça ko funa muta pour moi ça là ya somme so mettre ba bimise lié ba bisi déjà atele plainte atele nga plainte biso to bimise la e ba o nyonso livre de livre munene buku o tout asala o to fingi kofi te ka mama ko très bien Kisinjora question o na habité ce qui déranger ce qui est vrai tout ce qui est faux yoku misara Kofi Olomide lokola papa na yo to mono bimisa ba slogan papa biso à l'équipe papa bango Kofi d'abord Kofi ti lelo
Mais audio mon réseau circulé dans les réseaux sociaux à laquelle Kisunjora Ozotonga. Ah, tika tolotonga te. Baninga no bazwa so to vendre qui. To saki awa. Tu vas venir no bazwa liste. To fa des besoins pour ça qui. To vendre awa na kidoka to vendre. Avant de faire une émission, tu sais, abiso nyos biso to saki. Tu mets une vidéo en côté. Non, tu mets vidéo te pas so ba elinga kande ba elanga. Bango ba tenu so bon. Pardon, c'est là. Comment est-ce que tu fais au siège na biso, tu vas yebi, tu répètes awa. Mais mission tout salama awa. Vous comprenez? Tu fais ndi quand ne besoin ba sango na internet kuna, oh, ko faire ça là ki boye Virambo. Quadra a Simba ki so film boye. Donc na concert tout ça. Biso to yebi yango te yanzo ko te yebi yango. Tu fais na biso awa tu fais ndi. Bango ba ye rapide, ba ye maman na likambo yango ba ye li. Donc yango ba ye la ki. Ba yo ba ye la. Ba journaliste yango. Ba journaliste yango. Ah, Yanzora, ok, sangote. Yo côté la ravie na yo. Tout ça tout na ni vient na yo to simbi. Dans 16 mois na sima na fesse banine tout ça. Yanzora ah, yo akama. Ya solo, et c'est venu me vérifier et ça solo. Yanzora bi ah. O sous problème nini on veut à qu'est-ce que simba sous dans 16 sous ndenge nini. Bazo enregistrer. Azo kamwa. Donc si ba tout na bongo bazo ça enregistrer. Bazo enregistrer. Parce que tonga mutu eza otonga yele bandenge mo boye ki to vant otonga na neti biya nzoka beta fo e biya mo boye donc c'est otonga na so otonga ah via que suko simba susu danser susu ndenge nini est-ce bino ozana ba preuve ba bisi téléphone ba bazui vidéo yango ba la kisi ah mais au pèse le rotin. On comprend. Ça va ta caméra. Le pot simara li soko poto ma ngeza ngolo rotinga. Una ka soka sali so nini ngo ya graphe boye. Na zaka na reggae mkito to sort tant so la ki information. Ba ni information via simine ka ba yaka via simine. Ngasku na reggae taki makasi. Vraiment ça na pe passe. Na bi ke via ça mona 2 ans sursis. Akisi mo so na ba France. O su makamni so so ni kala so. Mais na couple so ka tata batebi ba c'est vrai na ngote. C'est normal. To so la normal ba so ko enregistrer nga. Ba bi msaba ba kabulanga na kofita. Et c'est le côté. Et c'est normal. Na kuna so loba, na kuna so ba via simba tani soko na ngata kisi soko ba petso na normal. Na ba ba enregistrer ba simba nga. Na una préfère simba na ba ba enregistrer nga. Donc ba ki ko espionner auto. Ah yango wana. Mais na bi petsango. Oui bi journaliste. Ayebi. To fanda kala bango ah. Ndeka to fana yo. Tant baba elinga lisolo ngana yeba kite mama via simbi so ndeni to yeba mama musu to na venga internet ne so téléphone ngeza charge ne musu to son téléphone ngeza charge oso ba linga sko ba sabolo ka atonga ka kofi so sa na famille ya kofi olomide biso tout ne ba fan na ba kofi ya to zaki d'accord na ngote c'est normal mutu to c'est pas ki na ngote via ça na 2 ans il y a 6 ba mon 6 condamnation avec 6 avec 6 ndeka balobaka ana regretter ma via symbole susu via masoko ba wana na tali vidéo te avant total bango njoka basa ko enregistrer yo na ba chance ba ka sushi ngati monenga ki so na vandi a na sala émission na suna besoin mutu ka shengati so ba tina na ba to ba ko enregistrer nga botu na nga so ba question po ba enregistrer nga bo tsango na internet bo bisanga ba je ba ka omoni yo j'ai confiance à toi à 1000%. Merci. Bien car tout ça la mission. Na lingi su ba je susu pembeni na ngai te na boyi. Vraiment na boyi. Pongana na ba guerre rebelle ko za batu wana ya kaona batindi bango boyi na boyi. Ba rese ngai. Busu to rotonga président ero to zate. Oui. Pour mo konjitu batonga kaye. Mo konjitu batonga kaye. Joe Biden batonga kaye. Macron batonga ke somo. Oso ko pa na micho batu mususu na France na bata na Angleterre bazo tonga ro na bi a coach a coach otonga ka bokotonga tibi to kotonga me ezaka baso to solo la ozo ko pa siko basa loka bakabulanga siko na kofi donc ba ezaka bazo espionner yo de sorte que ba ba yeli ngali solo ngala kofi to zana batine ba ngala kofi to tinda bango garçon naka toujours ce type. Alors quoi, pas de problème. Mais ça on peut le côté, quand on a confiance en Tony. Il doit y avoir ça sur la normale. Basu, bah sur la sur la. Bah voir na bango, bah kati. Et le monde on va qui ça. Ok. Non bah ça bouille. Mon thème BP est un mot et les candidatés. D'accord, il pas un mot tout. Aux émissions, il est à 100 francs. Na mawa bolingwa za na bino ayambio bonduko solo là. Ma beza ezarani. Ce qui nous a c'est qui leader musodio
tant que Kofi boy. Wana mabe. Et puis quand on njoro tonga Kofi aloba nini pour la Kofi Olomide. Asa bongo nenga ye non même pas. To vandi ka bona ba to sukolia na mashida. Maman bakoti. Pour moniter leader téléphone de charge. Courant la guité. Oh. Nini mais viens bino bo défendre ye via simbi moi momi na sima boy na boy. Ah botika boy ko. Quand Mikolo vient ba problème na poto quand même poto on vient simba momi. Écoute ma chida facile ni fait comme ça le wa boy. Na ba fana Kofi tout. Na ba ndwa Kofi mon côté azali d'accord nango. J'espère que on en a qui Sandra Kazadi. C'est pas dans ta mukete. Sandra là-bas émission bois même Marie faut que tu tombe il y a des gars pour la art on a via Salaki. Biso to quoi via Salango na volonté na inzo les acquis erreur. Moi sur la salle audio fi on a fait. Salle vidéo pardon. Abino ils allaient au moins en côté ils par erreur. C'est tout. Quand tu n'as pas on est au hôtel vidéo ah on vient salir kaka tu as bien dansé ça. Ils allaient tonga te. Tu sais pas dans côté. Mais à côté viens pas à ça qui on est Toza Watai. Toza Shojali. Papa maman elenge mwasi mobali mpona kobongisa nzoto loketo petai kotelemisa oreya papa ebongo biki ya maman. Voici maman Nicole Malonga la patronne avec des produits 100% bio et certifiés à pétamine pour avoir du volume musculaire spécieux du muscle pour les hommes. Suppositoire Toza Watai Vita Plus, grossissement des hanches et des fesses. Pommade Toza Watai 100% bio pour le sang et les mollets. Awezali kambo ya poitrine et perpendiculaire Léo. Toza wa force pour grossir la troisième jambe. Traitement de l'hémorroïde, faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Cellula na cellula pour plus d'infos. Joignez maman Nicole Malonga la patronne sur plus 33 60 550 23 18 sur Paris 18e. Baïdi outillage, ma bossanière, baby Nabi. Bon baby. Et ça qui est erreur. Alors si dans le boko est raté, il est jamais mis lequel et une asime et puis bon on encore dans sens qu'on fait là qui. Bon dans sens faire les bosso. Au moins que vieux à Simba qui était. Bon vidéo minga il y a Kofi bosso dans sens moko. Sens muso bosso raté. Au moins que non et à te Kofi à Simba qui le boko est sur le boko mais estime le boko et Simbi place mususu. Et puis au moment où on limbisa biso hein. C'est faux action faux bafana Kofi njora boyi ndeni njora linga Kofi na motema na ye. Wana makamo Simba te. Mama lokuta. En tout cas Simbi te. Tozo solo normal na sima caméra ale bino ba journaliste boyaka pour enregistrer ngai. Non, et ana batu oyo bazo espionner ba na pour ça ba kabono na Kofi. Ba yeki awa bazo enregistrer ngai. Quelle intention? Na bit ni batu ba na. Toka bana Kofi to tina Kofi musika. Toka bana Kofi to na Kofi musika. Babaza bakala baka sana seleka vivia sikanete. Et ça m'a camotolo le normal. Et le normal, surtout c'est balité. Mais viens pas se retrouver Nadeli Kambu à la fois. Koto tu as bien dansé et qu'il y a un sima. Koto tu as bien dansé et qu'il y a un bisou. Est-ce que cette manière tu as bien chanté. Tu as bien chanté et qu'il y a un bisou. Est-ce que manière où on a félicité avec des parties intimes? Mais pour les bino bosso aka bisou et le grave. Na mbina njema mama pengui. Charlotte Mbanga et Lianga Mbanga beaucoup de remba bêtise. Talomoni bisou timu qui les coups fait et tic na ba na so boya ba ko na so boya. Bino ko na zo ka bisou grave. Mundile mona munde dabala mibali mona ba joueur na joueur muninga la tie mama na bi ya ramo sa suka na bi na ebisu yo. Asuka na bi ale mbanyinga ba pesa ba bisou. Na tala pena ko na Twitch. Nani Barthez gardien moi en France. Alongola biloko danser le robe ya kangaye pam na mutu ya mbi embrasser mboba site tout ba eza biso eza sentiment ba na football alongola biloko kitoko le robe ya kangaye na mutu etika ko tirelo ya kofika ke ya grave bango ba foyer na bango ba ko lo bango te ba ko mukisa ba foyer na bango te bina fila sa yembi munyo soza pour ma love ya akiba tatemo soza pour ma love batutu bazana basage miswana parlo botika sindi en tout cas mbalo pana pona signer côté la moi la synthèse na biso ngazana pona soutenir ba misa quartier latin botika saka musana kitoko a respectable na ye banda kota
a respecta boule ne mona bato bi bolingo soka mutu azaka ne longia kala eza lelo nitsa kisi nzoka elonga azaka no kala eza lelo tana mo mwindu moko boye bani mais lelo moi ça va moi mafuta bien ya ba mutu so mutu akola nso zaka bongo elongi kala eza lelo ta elonga Davido akala eza lelo ta elonga jibe pia na kala eza lelo ta to kola ke elonga changeaka elonga absa mashida de besoin tu elonga change akoma na libumu yo sorti ba photo na yo ya nona secho za boyeta ma beauté bima lisusu minyo ya susu tout a changé ka particularité ya kozwa soin ya Cindy parfois tout monde ngo pa ba umbate tout monde ngo pa ba musicien musute ope ba umeli na quartier latin na beto ko tika soma monka te sinya oyemba ero sinya oyemba na ya te mais particularité ya kozwa soin wana ndeko nda bonga nda façon na ye nda koma lelo Cindy le cœur non aza mwasi aza mwasi ya muso tanga okola ndeka na yo awa aza mwasi ayembaka azwaka salaire na ye mwa mafuta bien elamba bien ketsa bien et tout ça boy en tout cas na pesi mbotela ngai na Gabi Amundala motema ya trésorine mosengo mama bana libala ya solo na Kampala libala ya bien petit na ngai Rigani Kanga okotisi combien de pourcents kuna 60 Kurezate donc na uchi Kampala otuninga tangote na uchi mariage ya kitoko eleki kitoko Joël Njora mon petit Joël Lianja mon petit Mboyo Bokechu Kampala oba Mboyo Kampala ngenda surprise mutabenga nga Gabi Amundala patron Gabi Amundala patron kutu nenga azana besoin Cindy le cœur ayemba nzemu pona mwasi na embela mwasi na avec Cindy kaka teke batoluka balela voix Cindy na le bien no pena moni kofite na soina kofite Amundala Gabi azana besoin mwasi na efana Cindy ya kindoki OK azana besoin Cindy c'est rumba kitoko ça bien la légende voilà est-ce que lelo ozo remarqué to remarquer mususu bato ba réclamer Kiss Njora parfois on a tel orchestre parfois on a tel mouvement te maman na zaka souté c'est là na ko sango so abuzo bana so na ko ngamo na benga ngo babuzo bana sala te na batu nyoso na fula bokesa ba ndima ngati nga za na quartier te na sala majeur nga de besoin na vice président tanga na zate yona na bengi akama mouvement kitoko asa mouvement kitoko na yemba te monde ba yembaka leader ba jeune tous ans tout travail banzembo si tout ça clip ya sokola ngo bien était là donc question on a tout nyango parce que na pour na tout na question parfois batu ba olinga ba triquer yo et mususu polongwa kuna ozonga na ba orchestre na bango to ke na ba orchestre na te jamais wana njora kala ino zonga te njolo ba kaboye te na lobaka te na bino zonga te o na bino zonga te na ba bonni ke na o na zonga panani jiba na zonga bikap na zonga est-ce que luka ozonga jiba luka ozonga bango ba fan nga balelanga na zonga pala ozonga ka te nga na mona kacha nga na mona kofelo minene na vaina nga tika nga ko pas fali bobongisa kit tika nga pardon mama tu nga ze bele mamulo nga dimanche na bengi yo na benga dimanche te ngam na bengi ya benga te ngam na bengi na mama oloba na ye ko répondre ba tika syndical deuxième kam na ye ko répondre grâce mbizi en tout cas to so na mama suka sila to kota mama grâce mbizi mais mama stade boyo bien amani stade ils ont approché nana tante mutato lo bela ba histoire bon so ba ni ba zo attaque communicateur sa promotion $5,000 nzora bon mkie bongo Jimmy Bella patron so menga $40,000 ye mo mkie bongo peno kenanga pete po na sa kuna bandimanga te bo de bandimanga c'est donc on a besoin de retourner ça bango bravo so ba to papa bino mwana papa bino ya da so ya sa wanga na papa ya ba mwana banda ama banda lunga tika to fa banga efula e bana mutu ebimisa e ya robi vemba display en couleur très bien toko tasiko na dossier oyo vient jour aloba na biso vérité relation nini kata Kiss Njora lelo meka un peu ko loba na biso vérité loba na biso vérité rien que la vérité parce que mamango ezozonga pe moi trop koto kuna merveille rambo lobby koto pe to moni grâce mbizi lisusu lobby ki aeka ko confirmer maloba merveille rambo ki yo olinga ye aboya na ye oluka kuto sala ba effort obimane ola na Brazzaville et tout ça là ye mwana mwasi yo pe mwana mwasi est-ce ngala lobby fait ko ngala loba me yalo en tout cas
eza pasi na mawa naloba no boye ngai Grâce Mbizi a congolaise mais ya Brazzaville. OK. Nayebaka te alingaka ko ba mama Congo na Brazzaville ko ba mise ba se belé. Ba roga banani yaka mama Congo koma. Nayeba te okama mama Congo bata Bujumbura ba mama Congo te. Notre Tanzanie ba chroniqueuse à Tanzanie pe baza. Ba mama Congo Kinshasa te. To uchangola aba chroniqueuse bangolaise baza ba mama Congo Kinshasa te. Tout le monde na uchi Côte d'Ivoire ba chroniqueuse baza ba saka ba internet ba sali baba makamo ya mboka na bango nini ye akangama na biso maloba ya makambo ya Congo bon ba mise Brazzaville ba mamkoni ya kangama kana na biso nalande très bien alors que makambo yo lobi wana na ba non très bien soko ye bakate hein na répéter le moni babi ndonga Shokoro c'est mon grand frère propre. Ne balobi no baloba ke famille musika pesa problème pété bobotama na papa leki bakufa ba botama poso to bil lelo tout à passe to uta et à loin ko bota père nanga na mona été papa so ba botama na 1800 papa nga 1930 moi na bango liboso ku tetama sa so Lusenu 1916 aujourd'hui on a pour la kanga date ba tetama sa biso wana so totali papa bango bazaka musingo me ko na so mosi muluba babotama na 1800 ngaku na mona bango te sko koko abotaka koko na biso na nani koko abotaka koko na biso na nani koko abotaka koko na biso to utaka ka loin ndo bakaka famille to uchi loin papa boti pauvre baba personne boti ka no ya na baba pe makana kimia ko baba pe makati na ko lo ba 30 papa boti nga na papa boti ba ndonga tata moko mama moko to amakila moko personne mon père Johnny ti na vana ba lemba papa babe na vana bandili na vana pona congé papa leki na biso kutu ne to la kokola na to lo benga papa leki te na lo boka poser biso zaleka tata biso ka papa ba pauvre déposé ba père leki na bonjour papa okolo ba papa oko check tu père leki ndé ba fois benga papa so David ka père papa bonjour papa donc ozoko ba na koki ko wole la famille na babia te so mo di tant na banya na biso ke to uchi musika na lo baboy eza na musicien o basala ki best of the best te o Kofi Afulu ka prince te hein azate juge votaka te ba mo numéro nezo voter ba na Kofi nini ba ba Afulu ma soutenir te baba o soutenir nini juge ba mo na numéro na yo ko faire la Vodacom numéro na Vodacom yo yebi yango juge ko sama mwana taza juge voter comme contre so voter comme contre juge ça la vidéo et arawapi baba semba nani bata babia baba mke prince aka babia mokili le bina njema sa iyo yemana mokili le bina banche ba benga ninga ba le bina ngai zonga babina kende mo pour sur micro accompagner prince yaka na batu nyoso ko faire basala of the best mais Kofi a soutenu prince à 100% à la kisango so pour ça zo imba ko faire yembaka est-ce que ba petit surtout ba yemba na ko faire alanda bango anda bango te na so bati batu so ba zoba na ebité juge a vota jury so que kaka yembisi wana grâce yembisi wana so grâce à ce poisson wana kaka yeso pe kaka ko faire a pesi mbongo ki bo voter prince babia kaka ninga azarane Brazzavilloise anga pa leka mbango ke pona Kofi na corrompre pour prince babia leka finalement to bati ngai na vana na Tanzanie Grâce Mbizi benginga ya Grâce Mbizi na mbongo pesa ngate pour voter prince na kesenga ya uli musheni mbongo te pona mwana no kesenga César Passiotti le boko Nzambe yango ana kitasa no kesenga mbongo te pona kesenga Grâce nzoka na $40 40 euros naza besoin ati landa ordonne bien na biloko langa naza te pesa manike po manike za mama na presse ko voter presse na motema moko linga mbongo wana asala ba aventure te aso bango lipapa te odio bimission na presse Grâce mito sono normal yibuto bengi ngai et puis na ebis otina na batu sufu ba kongola bi batu wana fo zela ngana ya to za na manike to sala ngo to voter to la Sabino parce que là musu ba pecho musu bazo lia ba mbongo Grâce Mbizi na ko sito na ko site odio moko bimiseli to sola ki ne so lo kwa ngana na Tanzanie na Kofi pesa manike toki ya bolingo ya bolingo fona mela mo mai
Zame pas mal. Filmer nga bien bon. Le ba biso vérité. Ngapela mela ba ipona okango bien. Na lebi. Na koloba. Yemo ka ke bimisa nga ba tupe. Monga ba luki nga. Ngela zaka ba luki nga. Una kokaka te na lela yo na kaka yo. Ene munu yena pari yo la ka ipananga. Wana grâce mbizi. Grâce mbizi. Ngana bitinga na wata. Ngana zoka pser na to sopoto sola ne na numéro na. Ya lofani pananga. So aloba no na lela na contexte. Ngana yeba kina ngate yo kwande. Tangu wata pona umete na Paris saka dejo. OK. Tangu toke Istanbul ko vanda 1 mois. Tumba wata sali ngabu ipona nini? Ngana be ko fanda Paris na lala kana yo. Ni mobali na nchoka na. Oh. Nchoka na. Wana grâce mbizi. Akakanga. Yemo ka zo lingo. Ba makamnya solo bana ezande yenda zo lala te. Yena zo lala te. Kana ko lala te na yena nini? Ane mosi mabende ngona kitoko tembe bo mabe bota mona mabe. Akitoko tamuketa kele bako tokuta na braza na tinda moto. Bo ekutu ya poto za mabe na braza ngo takesi njona. Alo loka koko. Ye moko ndi basusi na ye. Azolela nga njora. Yenda nga te pour grâce. Yini la ulala te. O asala wata. Wata mabe. Wata fatiko. Atuvanda ta 1 mois ta 2 semaines na pamba njora na kokufa na zolala te. Wana grâce mbizi olela. Bolingo pa njora. E bolingo. Ngasko te ba pena la moi ga ba maîtrise côté wana. Na oyo ke kaka yo kande trop. Na osumu to lelo sani. O le nga to la ne vraiment sko kala ala oyo ke kaka. Sko ili kala grâce pas à lesbienne. Asaka makambo yo. Inga izambi. Usanga boyete. Bakosela ka yo. Yemo ka bibi. Abibi misi. Yemo ko point. Yemo pa bibi. Abibi mu biba. Yemo ta bibi lobi. Est-ce que quand les gars ne te versent pas loba? Ngasna loba. Jamais. Makusu za mabakati na koloba te. Asolila. No ko katende la mona kayo. No so mobile. Aba ko tanga ba Louis Vuitton, ako tanga ba boutique wana. Na ba vela nga brasa ba pia nga mpongo. Wana kapo na bolingo. Awasko bolingo. What anda sambwati. Ndeko tamimanga na Istanbul ya sepela te. Bozonga yoka ya. Tozana visa Schengen. Ozana Schengen on ko kima no pe watu yemo tura wanga no ko katinjoka. O segade. Ndozoloba. Ndoloba. Ndozoloba. Monsieur Sina. Wana lelo bolingo. Monsieur Sina grâce mbisi. Azonga suna plateau. Azonga suna plateau no zongi sa yepena. Ndenge pa na yebi njoto na. Azonga suna kichwana. Bosala. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Michel Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante. Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe prolongée, l'avenue de Pin complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Yemo ko luka nyoso bimati. Grâce à longa bilamba la misuno. Njoto mabele bisu. Njoto mabe. Obebi se ba cop. Maman la Rachel. Merci beaucoup. Vraiment, ce qu'on continue,
Pour un problème, il y a un enregistré batouté, hein. Baza mon moi si, n'a encore enregistré pété, pété na salle on pété. Donc en tout cas, tu as vu dans calme. Njoka yé mon konde mutu ya masolo na biso akanka. Abanga o sepela, ako tanga Balenciaga. Ah ça va si dans solo. Ngare Balenciaga na France côté na Paris. Ako tanga Balenciaga. Abimu ba flexa so na yibelu. Ba yibana ba poto no. Grâce à Ibaka. Ba yibaka. Grâce mo yibi. Ba yibaka. Ba ben ko tanga ba kombo. Nako tanga ba kombo. Mais la personne qui est là, Pasteur Moukendi Long Chambre, il y a Christophe Mbenjou. C'est un Pasteur Moukendi. Pasteur Moukendi. Femme en tatou. Nabeti lengo kramwa. Akramwa. Lili Moussouamba ya Kaluchichi, il y a Poutou de Yalo, la vraie chérie, elle a offert Nicole Babalé, ma fille. Nana Bana, Poutou, Nicole Babalé, ma fille chérie. Annie Yokan, elle a offert. Zibe Koumalouta, les pétroliers de Dallas. Pire Vienanga. Et puis, lycée Moukendi dit LM. Mon bala démettre, mon bala Tongo Tene qui tient ça. Et toi, tu as un des besoins de l'Inex. Tu as présenté ma condoléance. Na grand frère, na so Blaise B, quoi, 5e del coach olympique. Maman Boti Bisso, ou Boti Blaise Aza Bisso. Maman Nyon Soza, maman des besoins Yemba. Tout ça, maman Moninga, Baronde Banzamba. C'est des besoins Yemba dans le corps. Na prêté ma condoléance, il y a Blaise B, quoi. Azo ya semaine, Akunda Maman. Des besoins Yemba. Très bien. Comme ça, des besoins ceux qui sont envoyés, maintenant, ma dédicace, toi qui n'ira pas, qui doit caper sa dédicace, c'est plutôt cité. En tout cas, grâce à Mbizi, talana nous n'engo sala qui na Braza, le quoi Koko Moroboya, il y a 85 ans. Allez, Njora a déjà un star, leader américain, a qui craqué yo, aux gens n'ont pas manzanza qui s'assawa. Pardon la Brazzaville. Tanda Sidi Binga, afimanda na Braza, akena ati Brazzaville asubisa yi. Sikoyo. Lelo yo le capitaine de télévision vandi pe na Kitsobi Njora alinganga te yemda linganga te yemda linganga bilo mususu abana ono déjà ebata marango faut tirer ebata marango so bilo mo ba problème ko bimawa mais et vous a scandale fonga la pekisio na bino tika na ebo mama ngata na mo na se sikoyo ayo linga moto pela boy moto pela mo kiso fana kiona bebe se kio muto luka wezo kiza Njora na Miguel bientôt tozo na kicha jaune alors beta masola vina yo Prince Babia aza mwana ya Njora et mwana nga famille yo yebité to mboka yo ni presque le kanga to mboka morote bande no ba na Braza ba souffrir benza na pototi ça Prince Babia na qualité ni ça Prince Babia benga ye etali bisote ala na mwana azo benga supala na mwana ata yo moko o kraki mwana aza mwana yo botiti yo za mokola Njora 2 ans alors ozali mbula mona na papa ya Prince okoma so likolo babe wende no mbala kitoko bwana ye producteur te ye productrice te pas masola vina en tout cas mbote bien scram kuba te chikana na pesa no mbote na Sandra Kazadi na pesa mbote na ya Refina Gwepa na pesa mbote na Tutu Roba mwana mama na pesa mbote na Budu Samba Gaxo de chance na Lyon abudu na biso chance abo mwana motema koko et puis donc comme guerrier de Paris il y a Alain Moukendi il y a Alain de Mayo na kata Irlande il y a Charles Tipaka na Bruxelles bientôt Bruxelles on a kati ça la vraie chérie bon dimanche na batutu atoke prière te abete biso ate yango elle a besoin ata OK prière te sama na ndako nzamba yo kaka amen il faut okumisa nzambe ya na biso na biso sabino tango to kenda kola to ba to ke kolala mais tango to la mukazana na bokasa nzambe le dimanche boke ko sambela grâce Mbizi on a le balsus tika on a ba o lobaki j'aime maye avec o yo sana njoto nanga j'aime maye je t'aime beaucoup ma femme j'aime maye je t'aime beaucoup ma femme bisous j'aime maye merci beaucoup Lando Kidoga tokomi na biso na suka moi je vais dire bonjour à Dani Chond le chinois congolais bon dimanche et maman Emilie Nzemba tous pepela mbetolo Oscar Maritou les millionnaires en pilote merci également à Marcelo Dufno grand frère propre et à Arla la mère des jumeaux et puis Jean Ibikuki les bois de Bruxelles il y a Sylvie Bakaji les blancs bakunga pesa biso tamo elo moko comme ceux des années émission et puis avec les dédicaces. Mes condoléances na famille à maître Blaise B quoi père de maman na biso bisika zali vraiment douleur na motema maître Blaise B quoi et on te dit maman ça nécessaire ce maman ça té lelo donc c'est que nyoso na o ezati
Mama nyonso za mama tosa mama moninga ye bangone banzamba se na mokili mama botanga janelo te mama mama sokolanga na base mama mama linga kitenga na bela ye mama alakisanga nzela ya klasi amemaki nga na mokongo na ye mama alingaki nalala nzala te mama alingaki na bela nanga te paduma ndiangu mokonza kimba tseke Nicole babale yo pasase mukendi mbambote ambote na batutu balinganga ya Ruby Vwemba display en couleur et pourquoi pas na Nicole babale et puis na yemoko Mireille Chubasket ya Jomas Masamba bisiko za na peso bambote belé ya Jacques Panya Guy Basket de Paris bisiko za bambote belé puis paduma ndiangu je confirme yonde mokonza kimba tseke pourquoi pas baki koloba o de gauche à droite yonde mokonza kimba tseke paduma ndiangu na saluer batu tout balinga de beso bakunga lui kala mingi te tozozwa maman na générique sokolango bien était là et puis na maman pengu yango to bana promotion to la musa et puis bozo amour padou kala tena ve nanga lo fombo ba featuring ya tembe donc batu tout balinganga on atangi komote so benganga na numéro nanga ya ngwana 00 243 ya wuli musheni koda mboka 97 190 89 69 olingina yemba yo mo ba couragement ka ndenge zalaka ba mariage ba concert na zawana pona bino tout et puis ba mbote na batu nyonso tout na yemoko vient ngai JB Kumaluta le pétrolier de Dallas kalaming te bozo nzembo na ye loketo Kumaluta le ki cheval na bilenge yo mama loketo Kumaluta le ki cheval na bilenge ya pesanga te bolingo ba desani mera kokufa nanga pesanga te bolingo kirikuna karaba Kumaluta babi kalaming te bozo nzembo ba mbote na batutu ko check Michael Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba, Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.